Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso Mbote matondo pe na bandeko balandi ya Vom Television etando ya bwanya etando ya mayele etando ya bonsomi na biso bayindo esengo ezalaka makasta onoso ko ya liboso na bino na nzela émission mikanda miaboyebi tolobaka tango nyoso lisese loba makasoko lingo bombela moto moyindo likambo tsela ebongo na kati ya mikanda kasi biso ya bino mosali tata ntsumbo mayimona tolobaka na komikitisa nyoso maye maso oba bombela moto moyindo na kati ya mikanda biso tokosala bongo bokasi na nzela émission oyo toyeba bongo na kozipolela ya bino yango matondo mingi na bino baye baso bokobaka na kobenga biso na nzela etando ba félicitations na bino ba reproche na bino en tout cas tozaka ne sengotango nyoso ya koyamba yango pe na bino baye banso bosalaka losambo bobaka ya sol tata mokeli balongo pe bakoko bobatela ndeko ntsumbu po bakobaka tango nyoso kolekana na émission mikanda ya boyebi biso pe ya bino mosali tozongiseli bino matondo ya mingi esengo makasi ya lisusu ko ya liboso na bino bolandaki biso toyokaki ba réaction na bino na buku otosalelaki mabele ya mbanza ngungu surtout bakenge babengaki biso bia tata ntsumbu lolenge vuma botangi kombo ya kenge sali biso esengo yingeta ekozalaka malabo suka te na kokumisa kombo ya kenge mekozala malamu bokota na kati ya likanisi ya buku pe kopusa na peni ya lisanga ya vuvamu kozwa lisusu mateya ya mingi kotanga nsiku po toza boyebi oyo ko permettre biso tant tozoleka na mokanda bino bake te mokanda oyo toza na bososoli na yango toyebi yango et puis tozwa boyebi ya kopesa maboko na motindami ya pembakalunga o batindeli biso neleko oyo pona kokoba bongo misala ya walongo fu mu kimbango esengo makasi lelo ezali toyeli bino susu buku ya kitoko buku oto yeli bino mokolo mwa lelo bozo na bino pe libaku tango mosusu ya koyoka to pe ya kotanga na bino yango me kozala malamu lokola émission mikanda ya boyebi eyaka pene na pona kolimbolela bino yango na kota oyo ya biso kolandela bongo masakolo ya walongo fumukimbango botangisa bayindo na bankota na biso pamba te kota ezali moko instrument oyo permetaka biso kozala contact na mokili ya molimo na biso le yango lelo toyeli susu na buku yango biso na bino tokokanga maloba te tokota bongo na kati ya koluka ko découvrir lelo émission mikanda ya boyebi eyeli biso buku nine lelo toyeli bino buku oyo ezali moke ezali vraiment moke mais ezali parmi ba cause oyo ekanga bongo moto moyindo akanga bongo na bonzambe pe na politique yango tosala etene teni ya technologie moye ko boko mona nezali te na bonzambe ezali parmi ba clé oyo tokotanga mokolo molende zosenga na bino bozwa vraiment oyo ce kozala lokola distraction botiango mopandi même ba télécommande na bino botiango mopandi bovanda botika ta eteni moko te boyeba bongo na kozanga to na ko rater yango biso na bino tokende boko découvrir lelo tokolobela bongo mokanda nini lelo tokolobela discours ya roi Léopold II. Léopold II, to roi Léopold II, roi na bisote, azaki bongo roi ya ba Belge. Abotami bongo le 9 avril 1835. Pe akufi to azongi mokila molimo le 17 décembre 1909. Léopold II abotami pa ya papa Léopold I ozaki pe roi ya Belge et longona mama Louise Marie Orléans ozaki bongo mwana ya roi ya France. Bandeko balandi totele manana moi eteni oyo totangeli bino Léopold II poko aboko zala roi puissant pamba te na nzela ya Léopold II ndeko sala ete Belgique akoma monene o azali lelo oyo kosala ete ba institut ba siège ya ba institution nyonso ya Europe et vandeli na Belgique c'est grâce ya Léopold II. Mais ni ne serait que Léopold II azala puissant pour Léopold II awuti na papa o azali roi pe maman na azali princesse mwana ya mokonzi to ya roi ya France roi Louis Philippe soki to bosanité na koliki ya bandeko balandi ezali te ya oto lingi to se servir nango biso na bino ya mboto kota bongo na mozindo ya buku lelo na Afrique lokwa tozo sibir conférence ya Berlin Congolais ya awa akoma kobenga Congolais en face Congo Brazza mopaya
Soko lingiye, risque moi dans le babaki moi on a 100% congolais, aza des pères et des mères, surtout déjà maloba comme l'obama, on a des pères et des mères. Nous avons tata mokeli soit na posa apesa bino molimo yanguya ako utiliser ba mécanisme ne se sika tata na mama ba ko bimela po ba bimisa mwana ya moto. Voilà to kei bongo référence na 11e leçon ya cours de base. Ya tozo senga na bino boya kotanga siku. Lokola tata mokazaki na posa na teni na bango kuna na ngambo ya loposo pembe babimisa mokonzi yango ya oyo kosunga Europe azwa énergie tozo bomengo ya makasi na nzela ya Congo esengeli babimisa être moko azalaki na mbokasi ya makasi na teni na bango ezalaki bongo Léopold de akobota na n'importe quel tata te na n'importe quel mama te esengeli ba préparer mama oyo akobimisa énergie ya makasi po mwana wana bota mananguya oyo ko permettre ye azwa Congo motema ya Afrique, gâchette ya Afrique, o etonda bo mengo, esika o tata mokela bandela po ekoma ya bango. Yango moni akobima na mama o azali française, pe na papa o azali belge. Mais soki ezaki pa ina biso na Afrique, et que moi na moko abotami na nguya, mais lokola aza des pères et des mères te ya Congo RDC, risque moi na okoma mokonzi te. Ezali pe parmi tant musu ba cause o ekokela obstacle, tata mokela akokisali carbone kati na biso. Et le la mondela sosola était bisonios to wuta na koko moko tozo ba bien mondela to bi pa na bisote mondele ba so ba wuta na melek na sedek yango ko sala était sentiment ya ba frontière pa ina bango ba bomba yango yango ko mona belge azana facilité ko bala allemand allemand azana facilité ko bala grec grec azana facilité ko bala français donc bazana souplicité wala pa yebi ke bisonios to wuti na koko moko melek na sedek mais biso bana ya koko nzala pa na ndengwa keteleki nam to keli bo kabwani pa ina biso tribalisme anga loko na za muta Congo central na robala muluba te. Or tata mokeli tapsa bongisa ke na nzela ya muta Congo central na nzela ya ndeko aza Kasayen to aza muto Équateur azata muto ya Bandundu nde bakobimisa mwana ya moto oyo ko permettre Afrique ezwa élément oyo aza puissant oyo abimisa bango ndakisa na kokoso moko oyo ekangaki bango. Bandeko balandi mbotama ya Léopold de eza même lité pa ina biso tombo ma conférence de Berlin tombo ma sentiment tribal pa des ali élément au mondele a utiliser katango nyonso pour na ko rendre biso faible to kanga malobate wana zaki introduction na biso lokolo la discours à Léopold de ya mboto kota na kati ya mokanda biso na bino to kende ko landa na image to zonga na sima pour na ndimola nango to landa. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens
Et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Matondo mingi bandeko balandi tozongisi matondo ya mingi na équipe technique à voir télévision mobimba to wisi na bino kolanda image maloba accompagné bongo na image kasi lokwa dozali pe na buku awa to sunga na biso na bino to ki deba koyeba ko limbolo yango malembe malipamba te image ezali bongo na côté ya bapaya
beaucoup pezali na côté ya bapaya mais loko ezali boso na biso tokozwa tango ya kolimbola ngo na kota oyo ko semble biso na bino facile nde tokokanga maloba te biso ya bino mosali tata Ntsumo Maimona elongo na bino balandi na kati ya mokanda. Discours ya roi Léopold II et comment mi bongo le 12 janvier 1883 na mabele ya Belgique 2 ans avant conférence ya Berlin. Balobeli biso boy to kota na kati ya mokanda. Soyez les bienvenus dans cette partie du Congo belge. La tâche qui vous confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Awa Léopold II asangisi ba pasteur, ba prêtre blanc, to benga bango ba missionnaire pour la deuxième fois. Pas maté, ba premier missionnaire bayaki awa na 1800 et na 1485. Arrivé à Diego Ka en 1482, à salle étude du millier, à Zongi ba préparer ba premier missionnaire en 1485 pour na koya ko luka ko introduire na mabele na biso metoko anticiper ma quantité maté ya oeza awate to kende malembe poto kende boko yeba but principal nini Léopold II na mokolo yango le 12 janvier 1883 asangisaki lisusu ba missionnaire pour la deuxième fois ba prêtre pasteur pour na kotinda bango awa na Congo biso na mito kokene malembe poto kene boko découvrir ayebisi bango ete musala auto pesi bino ezali ya mutu ya makasi mais ezali ko senga ba stratégie ezali ko senga diplomatie ezali ko senga ba savoir vivre poto ko raboko yeba na kokokisa yango. Mais musala auto gari ko sala intérêt na ngo ezali ya biso bay auto s'imposaka auto kambaka mabele o bino bokeli. Intérêt yango ezali nini? Tozonga na kati ya mokanda to kende koyeba maye nini Léopold II ozaki mokonzi ya ba belge abande kotina ba prêtre pasteur ba missionnaire blanc pour na boye na bango lisusu awa na mabele ya Congo. Ayebisi bango boye. Le but principal de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Alors, bito mission na bino ezati ya kokende kotangisa baindo bonzambe. Pambate bayebi déjà bonzambe wuta bokoko na bango. Tokine malembe. Ils prient et se soumettent en Nzambiampungu, Mvidi Mukulu, Mungu, Akongo, Nzakumba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter sont des mauvais actes. Ayez le courage de l'avouer. Motomoyindo ayebi koyiba, koboma, kobima na mwasi ya moninga, nyonso ezali bongo makambo ya mabe. Biso ba prêtre ba pasteur otokei nete nuwana tozala bongo na bokasi ya koloba ete ya solo maiwana bayebi na bango to avouer mais nini bomba minase balobi vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est l'enseignement de faciliter les tâches aux administrateurs et industriels. C'est-à-dire que vous interprétez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Balobi bokene te ni wana natina ete yakola kisabango te o déjà bayebi. Mais votre rôle to tina na bino ezali ya kotangisa bango mai o ko permettre biso bakambi pe bato ya mombongo tozala na facilité ya kosala bongo o ezali musala na biso neteni wana natina ete toza na facilité ya s'introduire to ya kokamba eteni wana ya mokili. Balobi pour ces veuillez désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils y intéressent, qu'ils rêvent un jour à nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse et qu'il ne nous fasse une concurrence meurtrière. Balobi posa la bokasi ya koyinisa bayindo bomengo oyo ezwami bongo na kati ya likolo to na se ya mabele na bango po bazala te na bokasi ya kolinga
to akomi pesa na bomengo na bango oyo kosala ete soki balingi to basosoli bomengo na bango bakozala na bokasi ya kobimisa biso na eteni wana. Or po babimisa biso te na eteni ya mabele esengeli biso tosala bokasi ya kodésintéresse bango na biye oyo ezali likolo mpe na se ya mabele na bango. Pamba te soki basosoli ete mabele yango ezali ya bomengo bakosala bokasi na lolenge nyonso babimisa biso bamema même bakoma même na niveau ya koboma biso. Balobi votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes recommandant et qui font aimer la pauvreté telle que errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bandeko Balandi, l'Oposo Pembe, Léopold II a préparé ba prêtre, pasteur, ba missionnaire, ba ya awa pour la deuxième fois. Et sengela ki ba pesa bango idéologie o ko permettre bango tango bakoya awa bazana facilité ko kela bongo boyoka niwala. Ndi akisema ke ete musala oboke ko sala ezo senga vraiment bozala na diplomatie to na savoir vivre bondi ma même comique qui sa ko kela ba mécanisme no ko permettre bino bozana facilité ya ko tangisa bango mai o ko bungisa bango ba vraie valeur na bango. Ndi ba pesa ki bango ba texte na kati ya Bible. Balobi errer les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Soki to ko bosana te maloba wane vandi bongo na mokanda ya Matthieu 5:3. Dozala na yo mobola ndima kozala bobola pamba te mobola nde akosepela na bokonzi bwa likolo. Yango komona ete bayindo ata nazana nga bobola ata nazangi na nga lipapa ata nazangi na nga bana ata nazangi na nga sapatu bokonzi na ngai bana na nga bazali na bango na lola. Bandeko Balandi bana na lola. Tala niveau oyo bakomisaki moto moyindo. Tokanga maloba te tozongaka na kati ya mokanda. Balobi car le royaume des cieux est à eux. Il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Donc tala niveau bakomisaki moto. Donc sengeli ozala kaka mokie do mokie wana même sur le plan financier. Donc ndimo za no bobola poza na facilité ya kokota bona lidusu ya tonga. Matthieu 19, 23, 24. Tala niveau oyo, ba memela kibiso maloba oyo kosala ete moto moyindo ata se retrouver na état ya pauvreté extrême. Andi manika ketala bakebo koko sota tazala mobola awa, mais na lola na kozala baron, na lola na kozala moto ya mbongo. Bandeko Balandi. Tala niveau oyo Léopold II abane ko préparer ba prêtre. Or Léopold II biso banso azalaki politique. Homme politique azalaki roi ya ba Belge. Mais le coup azalaki na ba service nyonso ya renseignement pembe na ba kosi ba nyonso ba escroc. Do bazo luka lo lengeni ba kosala po ba capturer ozalaki bongo conscience ya moto moyindo pambate 1883 pour baloko préparer déjà ce qui to kosi bango pourtant to ko kabula mabele wana tozana facilité ke ba yindo ba tomboka te. Yango ko mona même temps ba sali conférence ya Berlin ba kaboli Afrique. Bakolo mabele ata mokolo moko te batikala ko se révolter pour nanine pour déjà ba kotisa ki bango mateya oyo bana ko désintéresser bango na ba vraie valeur na bango. Discours ya Léopold II ezali parmi mitambu oyo ezo maintenir biso kilo lelo na kati ya dépendance na biso vers orient même vers occident tozonga na kati ya beaucoup. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter les ciels. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple de tous les saints qui ont tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Les détacher et les décourager de ceux qui pourraient leur donner le courage de nous affronter. Je songe spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit essentiellement porter sur les jeunes, afin qu'ils ne héritent point les idées de leurs parents, et à nous de souligner, les enfants devront obéir à ceux des missionnaires qui ont leur père spirituel. Bandeko Balandi, boye ya ba missionnaire
na 1485 basali étude basali bokasi babandi koteya to komi na 1491 le 3 mai ba réussi ko baptiser Mokonzi Nzingankou. Tant ba baptiser Mokonzi Nzingankou nde na nzela ya Mokonzi Nzingankou nde ba mindele bazwaki bokasi ya kovandisa vraiment christianisme na kati ya mabele na biso. Et tant que bavandisi christianisme nde bakomaki kosala bokasi ya koyinisa bayimboka na mayemaso oyo ezalaki lokola bokasi na bango. Mayemaso oyo bakondamnation bazalaki nango bakane bastati mondela akomaki na niveau ya kobotola yango ya koyinisa. Et lokola yebaki ete esengeli tosala bokasi ndenge balobi na discours ya Léopold de tosala bokasi to investir na kati ya bilenge. Yango ebotaka même la période ya bakoko na biso méfiance ya bampaka vers babilenge pona nini si maya kosala bokasi wana nde loposo pembe ayako kela bekole et la carte bekole a établi système éducatif a même a élaboré ba matière nini bakotangisa pa ya bayindo bakuru no satela ki bango ayeko tela bango na religion pona nini religion pona ko yinisa bayindo ozaki bongo ba vraie valeur na biso to bokoko na biso. Et alors la même mécanisme même ya ko détecter banani bazo détenu ba vraie valeur na biso bayindo ba savant na biso ba scientifique na biso n'était ni ya science n'était ni ya politique n'était ni ya santé ba e banso wana nde mondela ko sala nini a ko utiliser ba jeune nanzila ba jeune ba sala ka trahison ya ba kulutu banso o ba yeba ki bongo secret ya création. Ndaxé zangina bakulutu bisusu soki mboka baye ko affronter yango to mboka ezana bitumba ezangina basusu bakosala losambo akotombola ndakisa kani naye akobelela tata bampungutu lendo akobelela mvidi mukulu akobelela maweja nangila akobelela akongo akobelela nzapa eke mboka nange ezali na bitumba sima ya kobelela asali ete mboka naye monguna mona yango te. Et lokola mondela yebaki ete bakoko na biso bazalaki na puissance ya makasi abesengi to investir kati ya bilenge pamba te na nzela ya bilenge nde bakosala trahison ya bayebaso bazo détenir bokasi wana to secret wana ya création to ya mayemaso ya bitumba oyo ko permettre te biso bamindele to s'investir to kota makasi na kati ya mabele wana yango bakokela ba jeune soki bayebi ke tata ya batata makaba yenda simbisekele wana ya kobomba mboka soki bitumba ezali bakokela mwa moninga tata makaba kino pusa na pembeni baba tata nto ya kenela wa tata makaba tuna ba papa na bango saka ndenge nini soki mboka ezala bitumba tata nto ya pako ya tata makaba yenge keno boni ba santé ya papa akimia papa na bino mazaka na bokasia asala ka ndenge nini soki bitumba ezali tata makaba pa ibiki ya homoni tata nto ya moninga na nga to liaka na ye to sekaka bia papa na biso soki bitumba ezali atombolaka kani likolo alobi maloba ndeko sala ete monguna moya mona mabele ya sezati tata to ya pa ko seka bale simake niamu pa ba missionnaire a trahir secret ya papa ya batata makaba esima ya mikolo bakoya bakangi tata ya batata makaba babotoli nzeti wana ezaleli wana ekomaki courant na kati ya mabele na biso ndeko sala ete bapaka mais ndenge nini bato nyonso o basimbi technologie basimbi maboma misongolo basokanga bango pe basobotola bango bisalelo wana nyonso nde ekelaki méfiance ya bakulutu ba jeune bakomi élément à craindre neka Mokonzi Nzingankou sima ya kozwa baptême ako atrahisaki bokoko to bonzambe na biso ndenge pe bakomaki koformer ba jeune na kati ya bekole kino lelo pe tokomona ngo biso baye banso o totangi na betelo ya bapaya tozali parmi ba cause o tozali ko bloquer sango alobi kwa bayindo pour ceux qui baillent le message à boyindo zoba nga déjà na koma Pierre na koma Jean na joie baptême je suis chrétien quand même na za na komba bonzambe na tangi na za licencié na za 3 fois docteur nyonso na tozwi yango grâce na nzela ya ba missionnaire o basalaki bokas bayinisa biso ba investir na bilengo bazaki bilenge lobby o lelo bakomi ba mpaka ya lelo o bazali parmi ba cause o bazo combattre sango ya lobiko ya loposo moyindo talesika mondela utaki bandeko balandi biso ba jeune lelo soki ba jeune lobby bazaki utiliser pona ko vandisa maya mondele biso ba jeune lelo tozala utiliser
pour na kovandisa bokoko na biso oyo kokumba biso tozonga solo bakonzi ya mabele na biso tokanga maloba te biso na bino tozonga bongo na kati ya mokanda bayebisi biso boye ba détacher biso ba décourager biso pour maso wana to perdre o ezali bongo ba vrai valeur na biso to sala ete ba investir na kati ya bana pour to komana obéissance totale vers ba missionnaire balobi boye ainsi insistons particulièrement sur la soumission et l'obéissance comme aveugle. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et non à raisonner. To bandeli paragraphe. Ainsi, insistons particulièrement sur la soumission et l'obéissance comme aveugle. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et non à raisonner. Bandeko balandi total isika iyewapi Léopold de azoyebisa ba prêtre ba pasteur ba missionnaire. Alobi to sala makasi to komisa moto moyindo na niveau ya kondima et non ya ko raisonner. Yango ko sala ete kati na bayindo lokola balongola biso raison. Moto moyindo ko rasute ko pratiquer ozali bongo botata mokele. Moto moyindo ta vandi na kati ya fulu. Ata ba pesa vandi basenda bango zongo to mona kango atoke na bawenzi selembao ba rompengaba o mona ba moto ateka nevuma salité azui pe même lamba tandi likolo salité azui ndunda azui to makwala to aubergine to solo to ndembi to matungulu atie yango likolo ya bosoto azo koma même na niveau ya ko raisonner ke bosoto ekumbaka ne maladie. Mais ni ne sera qui était comme ça biso na niveau ya ko croire et non ya ko raisonner et ça grâce ya mai oba missionnaire ba yakina yo moto atangi kelasi ba bengi 3 fois docteur ba bengi médecin ayebi bien que pour moi si abota mwana ya mobali et sengeli chromosome Y et outé pas ya mobali atangi yango et pas ya moi si et ça la est de doubler ba chromosome X na Y ndeko sala ki mwana mobali abota. Mais besoin de dire que Jésus a botama na zemi zanga mobile, ba croire et non ba raisonner. Ceux qui vraiment raisonnent mais alaki. Bande ko balance. Est-ce que vous voyez dit vraiment que zemi zanga mobile zali? Parce que zemi zanga mobile, moi ça nga ko dédoubler ba chromosome X. Oyo sala que Jésus a ngo botama kaka mwana mwasi. Maso wana pona nini na nzela ya discours à Léopold et comme si na niveau ya ko croire et non ya ko raisonner yango ko sala même kino lelo libulu etimuki na mboka érosion esalemi moto aye na salité ba fulu ba bosoto abwaki sika batu bazali azokoma na niveau ya ko raisonner ete bosoto oto bwaki e ko bimisa solo ya mabe o batu bakopema e ko kumbela bango babokono ya bokeseni. Et moutongo pas zubo soto zubo kono wana tango pa ken église ba yebisi ke tata mwasi na yo to noko et surtout biso ba noko ba mabandi bo batata ntsumbu mayimona de dozala ba mabandi bo na zape noko ba yebisi ko mwana na ngato mwana kasi na ngaki noko na libandi wa tata ntsumbu ndazo sala oboy et lokola ba longola biso raison mutoko ndim a retenir quantité ke ba fulu tozana yango nezo sala biso boy. Nyonso wana discours à Léopold na nzela ya ba prêtre pasteur o ba prépara ki lobi o même kilo lelo bazali ko koba na nzela ya ba prêtre pasteur noir na loposo mais na kati batikala ba mindele ndombe o bazali toujours na service ya discours ya Léopold D o ekoma mbongo le 12 janvier 1883 tokanga maloba te tozonga na kati ya mokanda balobi boye. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans le livre et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Voici ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Avec que maïmanso auto tindi binoana, beaucoup appliquer yango sans faille, donc bon raté yango te. Nako komisa bango na niveau ya ko croire et non ya ko raisonner. Na ko sala bokasi bilenge ba trahir bampaka. Na ko sala bakasi bilenge ba koma vraiment na obéissance totale na maye oyo biso ba prêtre pasteur blanc o ba mission to okena yango. Yango mona même kino lelo mona zana facilité ya ko manquer papa na ya.
ya ko makeme maman na ye même ba kulutu na kata libota pour pasteur ndatindi dadi alobaki et surtout le komakaka dadi na biso dadi papa oyo aboti yo mama oyo aboti to mso tile sanya kitoko te opese biloko apambolo pambate yende tata mokele yende mdabimisi yo na pouvoir likolo na yo yango lelo mabele Afrique libabe sur libabe pour to bungisi ba principe to comme na obéissance c'est pas ya batu oyo bazali ba continuateur ya œuvre ya discours ya Léopold to zonga na kata mukanda pour to koba to ba mayenini o Léopold akobi na kopesa ba missionnaire prêtre pasteur o ba yaki bongo lisusu na mabele na biso ayebisi bango boye évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur feriez subir. Faites-les réciter chaque jour, errer ceux qui plairent, car le royaume des cieux leur appartient. Bandeko balandi, balbi beauté ya baindo kino na moelle des os. Tebi moelle des os ezali nini? Ezali substance oyo esalaka production ya ba cellule sanguine. Ce qui montre déjà la commission zoba qui non à niveau wana. La cotisation maté qui non à niveau wana. De l'incroba était oyo ko la production katinayo ezali kaka bozoba oyo ba kotisi katinayo. Bande ko ba médecin ba yebi mai oyo to lobi nete wana. Donc Léopold a dit que tout ça la makato te ba tina moelle des os. Oyo kosala ete à chaque fois nyonso bako produire ezala kaka mai oyo biso totangisi bango tozonga na kati ya mokanda bayebisi bango boye lisusu convertissez les noirs au moyen de chicottes gardez leurs femmes pendant 9 mois à la mission afin qu'ils ne travaillent gratuitement pour vous courtisez-les s'il les faut et exigez ensuite à ce qu'ils vous offrent des chèvres, des poules avec leurs œufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour que les Noirs ne deviennent jamais riches. Bandeko Balandi, tout maintenir, tout a toujours maintenir na kati ya kibobola. Yango ko sala être même na banzele ya ba konzi na biso, mundela sala est fort. Et que ma coquine a biso nyonso ezaka toujours libanda mona mokonzi ya mabele Afrique mbongo na ezala kana Suisse abombaka yango kuna et mokolo bokonzi na eko silo ke kuna bi mbongo ozwa kyango na lolenge longo banité bazui makoki na bakangi yango ba désordre toujours na kati ya mabele na biso ba guerre 4 na mabele na biso. Et moto moyino avani na kati ya mabele o etonda bomengo. Mais surtout biso ba congolais. Mboka o ezana coltan, ezana cuivre, ezana uranium, ezana plutonium, ezana manganèse, ezana nzete, ezana ba nyama ya modèle na modèle o na mokili mobimba ta mosusu ezate ndakisa o kapi. Mais ya kotala bomoyi ya ba congolais. Il y a côté la bombe ya ba congolais au moins même 30 ans 40 ans à ça on pas ya ba boat même si ne fils comme $10 oh tant $50 oh na na simba yango di kubo été mutu musa do vivre kaka moi kopo yango ba tambusi ne fils comme ça matembele ya bana mais ni ça que maintenir son état o ya pauvreté ezali nzela ya discours ya Léopold D ndako préparer ba mission qui non lelo continuité à œuvre ezali ko salema. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est taillé. Bandeko Balandi tozonga na kati ya buku pour se faire chanter l'air chaque jour qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Faites-leur payer chaque semaine de taxes à la messe de dimanche. Détournez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, procure, paroisse, etc. Transformez vos missions en gros centres commerciaux florissants. Bandeko Balandi, ta osusu lelo ebongwani. Soki tozongi makanisi sima na l'église catholique presque nyonso
ezalaki kala bokuta batekisaka ba masango bokuta ba pharmacie ezali. Et basala ki mo ba système moko ya mike bana o bazala ba malnutrition bakenda kopesa bango ba soya. Donc bazo aider légèrement pour ba ah tout cas basango basungaka ah église catholique sungaka. Mais bobosani ete ba pesi bino déjà punition mobimba. Mabonza obokenda kotiaka eza déjà taxe mobimba. Au discours ya Léopold bane ko préparer ba prêtre catholique batino batitunga bozotsa ba mabonza mabonza tango ko kende basaleli yango ba pharmacie basaleli yango bisika ba tekela do ba masango basaleli bino mwasika moko bana bamelaka basoya bino bokatsa ah bazaka bana bolinga ko sunga biso rien kaka mbongo bino bozo pesa na retour nango bateli bino mwa balisunga mike pour ba renforcer bino de plus en plus bozala bongo na bokasi ya kosala nini ya koyeba bongo na kosunga oyo ezali parmi ba mibeko to ba principe oyo Léopold D apesa ki bongo na ba prêtre pasteur to ba missionnaire o ba yaki lisusu na mbala ya mibale na kati ya mabele na biso balobi boye aider légèrement les pauvres pour encourager les autres à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour ou plus afin que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et vos bouches exaltent partout l'odeur des oignons. Bah, continue sur le système moko ya jeûne à 40 jours, jeûne à 30 jours, jeûne à 10 jours, jeûne sec. Mais bango kuna esika vandaki basaleli mwa mboto na payanga, basaleli mwa malemba, basaleli mwa mikebuka na ndakala na bitekuteku basangisi. Et si atonda qui déjà ba tilia ba surtout ba matungula mboka na biso pour le matungulu pe bébé hein ba matungulu comme ya ba projet soko zo kata ngozo matungulu na biso ba bokoko na biso o elona na lolenge ya botata mokeli oko kata matungulu mi balete ma misu fetanga yo siko bango baliaki ba matungulu wana ba maki ya Congo ah maki ya Congo kalinga ona pilipili hein siko mundela ibeke maki pour le là c'est ba maki moko ya artificiel hein au soso mobali aleka balima abandi ko boka maki azo ba pe kuta zo boka ba maki mazo tekela biso ba maki ozo kelela biso ba bokono ya bakasi makasi na banzoto na biso mais yali aliaka maki ya Congo bande ko balandi tala niveau oyo discours Léopold bane ko préparer oh même kilo le na bombo ina biso mondela zo lia o eza naturel mais bino zo kelela bino o eza artificiel nazo tinde la biso to que même na alimentation même na ba chambre froide to la même na ndoka ba ino au mona to lambaki mikobos apa mikobos tata makabeza su nini eza ba kingo ba mikongo ba misapi ba makolo soso nyoso wana ya vivre frais nous sommes. Mais bobosani ke bozana mikebuka na bino, bozana ndakala na bino, bozana mboto na bino, bozana wangila na bino, bozana mbinzo na bino, bozana gwede na bino, bi gwede boa, bozana boa na bino, bozana lopopi na bino. Anga ba indo nyoso wana ba komisa biso na niveau ya ko se désintéresser na ba o ezali bongo maye ya biso. Tozonga na kati ya mokanda pamba te mai o dozo tangawa ezo pesa na pasi metango mosusu na mawa na kati ya mitemba bayebisi biso boye instituer pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détecteurs pour dénoncer tout noir qui aurait pris conscience et qui pourrait revendiquer l'indépendance. Bataki système ya tubela yango komona na bamboka nyoso bataki système ya tubela foko tubela oh mokonzi na bomaki na ibaki na salaki boye nzoka esika zo kende ko tubela na kati ya sima kuna sango moko ya mondela bomba matali toyi azoyoka ah tata basunga kendaki ko tubela ah ndakisa tata basunga lokola mondela komena système ya koyiba ba statut na biso tata basunga l'esprit à révolte habité na okende ko bongo ba statuette na biso to tata basunga na kana de bakinenzela zamba kwa mondela zangine zela konyoko la biso atomoka mkola zuika ka mondele pa abeti mondele mondela komina même na niveau ya kokufa soko bataki tubela
tata basunga ke ko tubela ye moko croya ke azo tubela ye moko epa ya nzambe nzoka na sima kuna mundele moko abomba makila sima zo yoka tata basunga ah mokonzi limbisa ngai na bomaki mundele na zamba tata wana azokoma tata basungo vandi wapi na vandi na veni loya numéro combien na vandi na loya numéro 21 ah nzambe azala na yo alimbisa masumu na yo bokanisi bosukeli wana nzoka na sima baki kopesa na service militaire bosudukaka bo tata basunga baye kokanga nini sali bakanga oh bazalaka na misu bazalaka na biloko moko bayimonaka partout nzoka ba installaki ba système wana po bazana facilité ya kozwa moto moyindo nyonso esika iye azali po to bomba na bango te to sala to concurrencer bango te système ya batubela yango biso bayindo kino lelo to kebela to landa bongo motei longi o bazali côté ya biso to yeba nani ozo pesa confiance keba mopaya ba pesa ke confiance ya côté na chambre te mopaya bayambaka libanda pe batelaki na liso ya libanda poso côté na chambre yebi sekele azala parmi bato ba ko trahir yo yango komona même discours ya Léopold de sima ya ko kotisa mopaya na mabele ko pesa ye confiance total lolenge lelo mabele Afrika ezali trahir pe kino lelo tozali bongo malmené et pas ya bapaya tosonga na kati ya mokada balobi enseignerez-leur une doctrine dont vous ne mettez jamais vous-même le principe à pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous vous comportez contrairement à ce que nous faisons, et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant les fouets tout à l'heure répondant, et ceux qui croient sans protester, et ceux qui croient sans avoir vie, ils seront le Fils de Dieu. Ah! Et c'est mon amoutouandimi kasi amonité. Jean 20, 19, 20. Donc, ngai, tato banaye kokola, wakibana mikola na mama, biso, zonga, basoda bazana coin. Yopo ndimi na yo, tato wakibana miki. Sko na koi mukolo boye, bayebi singa ke ba ange, bazaka na mapapu. Ngavu matata ntsumbu, na nenge na pusani pene ya fumukusu, longi, na tangi siku, bayebi singa ke ange bazaka na mapapu. Ah, bandeko. Mais belé ya batu. Basali pe ba théologie ya makasi kino lelo batika na mutu na banke ange azaka na mapapu. Est-ce que un esprit na poser ya mapapu pour se déplacer? D'abord esprit za palpable ta monde na katela miso musuni. So mapapu osala ronde tinini. Mais bato ya mibenga bato ya mayele bayema même na banzembu. Ange azaka na mapapu. Tala degré ya moto, degré ba komisa biso. To bandi vraiment ko benda suka, to sala bokasi, biso na bino, to bimana kati ya discours ya Léopold II. Bayebisi biso boye. Dites-leur que les statuettes qu'ils gardent chez eux sont les œuvres de Satan. Confisquez-les pour aller remplir nos musées de Tervuren et du Vatican. Faites-leur oublier leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres, qu'ils ne les écouteront jamais, par exemple Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Luc, et faites-les attendre dans la pauvreté le Sauveur Jésus-Christ, qui ne viendra jamais pour eux. Faites-les prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-les à réciter des prières par le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vienne vous voir, donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez pas à dîner ensemble avec vous, même si vous tuez une poule chaque fois que vous arrivez chez lui. Considérez les noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après indépendance. Exigez qu'il vous appelle mon père. Bandeko Balandi, général Janssens, le 5 juillet 1960, Liboso ya Basodep c'est bon que avant indépendance égale après indépendance. Pour nani na lobaka bongo. Pour ayeba ki ete tant que bayindo to zongi te na kati ya botata mokeli na bokoko na biso to garder kaka mai oyo bayela ki pa ya bapaya to kozala toujours na se ya mibeko na bango.
yango komona ete mabele na biso ba pays mingi ya Afrique ezwa indépendance mais kino lelo tozo dépendre kaka na libanda. Belgique a lobby boy, Union européenne a lobby boy, États-Unis a lobby boy, France a lobby boy. Pona nini po tozongite na kati ya botata mokili na boko to bimite na kati ya discours ya Léopold II. Ndizo sala ete balobi ke même après indépendance to maintenir ba indo kan était ya bo mwana to zaka comme des petits enfants o ba dépendra toujours et pas ya baboti. Yango kino lelo po Congo alia biloko fo uta libanda. Po ba indo balata fo biloko uta libanda même coupé à C. Il faut uta libanda. Même ba lutu tozo kende ko somba ngona bilokos lutu o moto si alele so pasa ki mino ya ko pola so pe mundelo na zaki mino e gata. Mais moto moyina ka somba ah oh ne lutu d'origine d'origine coupé à C si e gata ki moto la te ko so ka bela ki pe ba maladie ya ndenge nini mozui yango pe koto ni gato na ko tia ngo javel tala niveau o ba komisa moto moyindo bande ko balandi discours ya Léopold II tiazo koma yango na kolika Léopold II eti bazolo baki Léopold II Congo oyo mboka ya monene boye moto moko kaka Léopold II nde akambaki yango total mboka oyo de 1885 à 1908 Congo ezalaki ya moto moko tia ko céder yango na Belgique mais biso bayindo totangi bakelasi biso bayindo tozali bato na miso mibale monoko matoi mibale makolo maboko mibale lokola pe bango mais mokoloni tokosala bokasi tobima na kati ya discours ya Léopold II soki tobimi te na kati ya discours ya Léopold II tokozala toujours considéré comme ba sous-homme toko hérité te to toko sepela te na bomengo o ezali na kati ya mabele na biso yango komona même na kati ya Congo kino lelo eza na biteni mosusu moto moyindo akotaka te mais mundele nazo kota diamant ya mboka na yo mundele nazo exploiter pe azo pesa nango prix pétrole ya mwanda eza na maboko ta mosusu ya ba américain bande ko balandi poto bimana itawana nyonso na maemanso wana soki kaka tolandi masakoli ya walongo fumu kimbangu ya mbanza sanda ya le 10 septembre 1921 o balakaki biso ete ne leko ya minei tokotindela bino longi pona nini longi po apesa biso boyebi o ko permettre biso to bima na kati ya discours ya Léopold II. Or so to bimi awa na discours ya Léopold II nde ko pesa biso makoki ya komisalela biye biso o tozali na yango pour ça ndenge masakoli ya walongo fumu kimbangu elobi na biso longi yango nde nani ezali bongo fumu kusu kia mzala pana na ngola na nzela ya mibeko babikela nsiku mia semono anza soki totangi yango nde kosala ete to susumuka to lamuka tozwa conscience pona ko défendre mabele na biso to pesa bango confiance pelitoi wana ezalaki bongo mai oto kumelaki mokolo mwa lelo tozongisi matondo ya mingi na bino bayibolandaki biso pona nini te na équipe technique mobimba ya Vuvam Télévision tomoni bongo tata Makaba tomoni bongo tata Kwaku yakala oliso ya ngozulu tobosani te tata Ntima Siluvondi Mpose tika ete kimia walongo fumu kimbangu ne leko o ya longi o ba pesi biso boyebi pamba te discours e komama utakala bato pe batanga yango me bazwa bososolite ya koloba ngo boso po bande ko banga liwa mais na nzela ya longi balongo biso somo nde sali ete maye oyo totanga yango to sosolo yango pe to kota na kanisi ya longi poto bima bongo na kati ya dépendance ya mopaya oyo bayela biso kimia lisusu ya walongo fumu kimbangu neleko oyo ya masakoli ya mbanza sanda eyingela na mabota ya bayindo banson mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko